ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino. Na ABC tolo baka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kola la kola moka ezali bongo habitude tete latina bisika nyonso ezwami biso. Tolo ba ete Yesu Kristo nde moto ya Yambo. Pour Angola, no bondi à botarde bonoite. Natango nyoso émission Eko Komela Bino, la reine Olga Lompinga la Mokiteno, Florence Patondomido, la femme est capable. Merci vraiment na mama pasteur Deborah pour Angola. No tikan Zambi alola amona yo penza misolo mikomela ki océan de la presse kasi yo moko yebi mo mbutu mbutu yango wana tozoki ngo pena mo retard ndeta latina tolobi Zambi alola azongisela ebele nabo lam ozali kuninga kosala biso. Merci na bino nyonso penza oyo bobenga ki bozali bongo bayike bipai na bipai joli ki yedi vraiment Anita Babe bozali ebele Arthur Ndombasi vraiment bozali ebele vraiment moyeto le bezate ingeta na banvuluzi nyonso Isa Konkoyi qui l'a mais plus c'est 49 bokile le konde femme pekato papa Emanzinga pourquoi pas papa te dit bande konangai ezali pasi pemawa papa Ino CNTV ingeta vraiment nzambe apambola pambate polanga océan de la presse ezali esengo ya komona ete moto oyo azalaki liboso moto ayebanaki liboso moto balandaka ye koleka kasi asali mo repli koya epai nanga océan de la presse moto pamba kaka mwa mona moko ya mokie moi jeune lion oyo balobi bongo na Juda na Yesu Kristo azalika kozela koya ya Shilo kasi tala lolenge yo otomboli ngai poke imosika ya koloba ete tozali bama pasa tika nzambe ya lola asele maloba wana ekokisama na kombo na Yesu Kristo. Bandeko tozali koloba na tina ya maemanso oyo masala maki mokolo na lobi pambate yango nde ezali siko penza na botombolami yango nde ezali bandeko bayiki babengaki balobi océan de la presse tomoni yote nini ezali koleka okimi Martin Fayulu okimi échec osali boye biso tolingaka tango tomonaka yo tango olobaka tobinaka seye. Bandeko balanzi kobina ezali bongo mabete kasi na sembolelo komoko na uta koyebisala bilo uta kalakala kenga nazalaka moto ya Martin Fayulu madidi te nazalaka moto ya lamoka te kasi nazali nde moto ya peuple yango bomoni émission tolobela mboka Congo ezali ya éveil ya conscience pe éveil patriotique na telemisaka mingi ba peuple congolais o baza souffrant na telemisaka mingi ba imboka Congo ba oyo balembi ba oyo bazangi mosungi bana ya etike oyo bazanga tata bazanga mama pe babwaki bango kasi papa wa bango atikela bango misolo miike talati na yango ngai nalandaki lamuka talati na yango ngai na bande kolobela mona mboka Martin Fayulu madidi talati na ngana tombolaki bemba gombola tombolaki Moïse matungulu bango nyonso bayike ba muzitu mama Eve bazaiba na lobelaki bango ba Désiré mbonzi ebele botala makambo to sala na de papa Désiré poète na bane ko kinetie pa Willy Canon ko kele ko landa bango ba porte parole pour la ko kotaka ko luka mozindo bomonaki ngai quand même na bémission nande ko ngai fédéral ya MLC je suis MLC Lucien bazaiba tikanzambe apambola yo bomonaki ngai na salaki bongo pone bomonaki ngai na kitaki pa ya badeko ya IDPS bomonaki ngai na meeting ya $1 bomonaki ngai na meeting to bande ko kene na zaki na Félix ko kele ko kotela IDPS ko tuna ko kele ko tala pe ko lobela po ete tozalaki bomoko bomonanga na ba meeting ya balamuka tozo bala lacrymogène tolanda bemba gombo tosala ba accident ya makasi ngana kabuya l'homme puissant ndeko azongi na etumbe ngai pe etumbe tolinga ko risquer ba vie na biso pe lelo tozali ko risquer yango ezalaki pona ba individualité kasi ezalaki po ete tolongola ba institution ya place ba institution ya balwande ba institution ya ba mwana Rwanda ba institution ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange talati na biso tolobaki tokende bomona ba yembi ebele bomona ba Marshall Dixon bomona bato ebele toyembi biloko aboye po anini yango bomona te bomona ba Enoke toyemba na bango na lobi Enoke ngila te oyo ya motema océan de la presse papa ya 2UI o tozo sala makampo la soulèvement populaire na lobi ete kasi na lobi Enoke mususu o ayembaki alobi peuple congolais fungola miso okolela titango nini yokomi tango akobundela mboka okolela titango nini yolalaka e peuple lalaka te o yo voyageaka
peuple a voyage à Théo, peuple congolais fungola miso, okolela titango nini, tokomi tango akobundela mboka. Okolela titango nini. C'est ça to bandai koloba Enoke bolanda ye aya aloba mwana ya muke ayemba nzembo oyo bato ba yembi bato balobi kasi lelo tokomi wapi nde bamana likambo to mitolo basikoyo bande kolanga ya lamuka bosali mabe na kobombela bino te bino nde boye ko trahir sous ba peuple congolais davantage tolobaka likambo to yebaka tango tozokanga likambo to salela yango Martin Fayulu Madidi na yebike bato na yo balandaka pe bino nyonso bolandaka pe bato bozalaka na bango ba proche balandaka pasi na motema nanga pe kolela la pinzoli ezali nini Martin Fayulu Madidi okokai koya kobetela biso lisu discours ya lolenge wana te pamba te yo lobi la biso lisukulu wana kasi yo bombeli peuple congolais oyo batie yo lesika wana peuple ba tomboli yo peuple ba pesi yo succès peuple ba lobi Martin Fayulu Madidi nde peuple oyo bayembi seye biso toponi peuple ba fingi peuple ba violé peuple ba bomi o bombeli makambo ya minene oyebiseka ke biso tokomi plateforme te tolingaki plateforme te yango loko na lobi peuple pasi nde kondimisa ye mais belé temps ba réfléchir ba bengo c'est de la presse loba biso to boy na biso eloko wana ngabi falaki boloba yango po bozaki na mitinga la zalaki te plateforme la balingi yango te pola nini yo moko miche mutu ya suka yo nde mutu te papa la ngai yo mutu nga nazo comprendre te pourquoi oboyi ko kima batu wana soki nazongisi ba mitingo ba utai ko sala Martin Fayulu ba pesa o maloba te ovanda isolé to moni bemba gombo na mona mboka Moïse bazako chingwana bazako sola mwa lisolo ya litoi bazako lobala me yo ovanda ti basilisa ba pesa o maloba te yango tozoloba la bato kebaka boke bapamba te bato bayike bazali bato la motema likundu wana richesse a peuple congolais bosala ki plateforme la bilo lamuka bemba chaki mongolo to na maponami baboyi bemba nana boyi bemba mona mboka Joseph Kabila kabange la rappelé bilo tamso boyi bité nani aboyi mona mboka muzitu ezali bongo mona mboka Joseph Kabila kabange baboye pour la kotiela babemba ba subordination ba corruption ba nini ba bimisi ba terme technique o existate na droit et puis ba yebeta ko expliquer yango te bazali ko pesa biso terme o eza valable mais explication ce n'est pas ça bande kolangai est-ce que biso tout walibe babolole lokola bolobaka motango ezali ebele ya bato ya bolema oyo batangi te kasi bongo biso loso tozali kala bolema te soki tozali koya kondima makambo mango mama jawa losako bokila lokone fam pekato tango tozali kosala mwa makambo ngo ezali bobele pamba te po bato oyo mesusu bayebi te bayeba bande kolanga bokila maponami bayibi bino ozobunda bitumba moko cause juste pamba te moto nyonso ayebi yango ke bayibaki maponami na République démocratique du Congo pe makambo oyo esalami na République démocratique du Congo ezali malamu te tokoki kozongelaka yango te soki ezalaki malamu bapesi sanction na mwana mboka nanga bapesi na président ya cour bapesa Kabila to boni bapesi basoda boni pe mwana mboka Félix tata mokonzi ya ekolo na États-Unis d'Amérique aza na crédibilité te baboye na motema mobimba kasi boni bapesa Kabila ba injonction tango bosali bongo boyokani bokabola 3 mois 1 plus 6 na parti nini na pays nini yango soko bolingo komela biso bakonzi boni bino nde boye l'esprit ya division te boye so boteka mboka malamu pamba te siko tango bokoya bolobi Félix a démissionné pas kende wapi il faut que ça peuple bien bozolo bala ba code pour l'année tango bolobi Félix a démissionné pas Kabila po akende pas banani soki Félix alobi bola boye Kabila po banani bazwaye bino lamuka voilà les mal comment muto a trahi peuple nalobi baluba babeta bango mukolo Félix abima baluba na bakufa boye bakene la sama beli kola Félix milimo na bango kopema na kimia te po Félix abomisi bango la koyiba maponami tolo basembo bandeko banga pona ni bilo bolinga bavia bato mususu beba po bilo bozoka misolo botiaka la mabenga la bino bozo sala politique ya mabe yango la baki boko tala ABC bokomona na lakisaki bino ete ba parti politique wa biso ebotama na idéologie te ebotama ndela masano ya kebo na ba mabina ba 44 multipartisme mobutu yaki ko bomaka soko mona ezalaki poto ke mbangu na maponami
bande ko bako benga po bakalisa ezali émission ya TV nazali ko benga la fungoli téléphone kasi nazali ko benga te nazali nde ko sala kaka mosala bobo misento sala analyse bande ko bangai na explica bino kasavu bomona mboka Lumumba tango bako kele ko bunda batokola bela lombango balobi te yo yaka kabu ya telema bayoko telema o yokuna isako telema yokuna ema nzinga telema yokuna Anita Babe telema joli ki yedi telema pape je telema l'homme puissant telema pona nini babandaka kobinaka lisano ya kebo bamabina ya biso amono kange kanga malonge kanga bino bobini kula boganye bamongo ba eteko eya lokondo eya eteteko eteko bamongo baganye bana kotela bango bangala toke kula na baswahili baye unacheza na miye batoto akatanga jambo yeno jambo babini bango balongi bake kula na batabandu na biso balongi tango babini bakomi na concurrence olieza la loyale ekomi na diversité ndenge ta musungai na bapanzisango mususu ole bazala lokola papa ino ekoloba ete te ndeko langa ya mwasa kosala makambo malamu tika ete nga pena benda ye po tosangisa mayele bapanzisango oyo banyokoli biso mingi tobimi lokola ka bato ya lolombo tozali kozwa penza te makambo elongo boye na biso mosusu abandi koinoseya de la presse congolaise abandi kotangela ye abandi kotala ye oyo akomi lolendo oyo azali boye oyo po amoni bao sollicite oyo po bao tala ye po bao linga ye omona pe ake koluka kisi abokelanga to mbasu to asalanga mabe to elimine ngai tala motema mabe ya congolais yango monaki Mobutu ayaki alobi tozali bana ya tata moko mama moko ekolobo moko mokonzi moko atie biso la partie unique pona kolongola mayele mabe oyo banaki uta kalakala soki botel mayele mabe wana ambien ou mal ndenge bino bato alokota ele français bolobaka Lumumba ayaki kobikisa biso ngelo Lumumba ezabi esika bakunda Lumumba ezabi esika bakunda Lumumba ezali wapi mwana mboka Frank Diongo akotaki prison pona kobundela ekolo Congo kasi tango ya bimi bomoni langage Bemba abundela ekolo Congo aye awa na Kishasa Kabila pese barrière na baka songo oyo bayaki ko kengela te Martin Fayulu Madidi bosala bongo te peuple oyo ezali bana na bino te bana na bino ya bandako bana mikili ya bapaya peuple congolais oyo aza souffrant soka pesi yo maboko sepelisa pe ye mwa moke tango akobina akoyemba koseka soka zongi na mpongi na ndako na ye ayeba ete makambo malamu mabongwani pe mabotami boni bozalaka kaka tribu ya Juda oyo bazoka ba dévoué par interdit bongo ayaka ko beta biso bozongisa ekolo Kongo la sima lelo oyo diplomatie nini tokoluka to sala bande kolanga Kabila ko sa diplomatie te Kabila nommé président de la République ako nommé premier ministre a nommé la parlement bilo bomona wapi élection kuna na parlement batara be nini candidat iniki kaka ndeko langa Thomas Lokondo mawa mingi abundisaka be bayende ya monele be bayende mais kuna na pe perdre bali ya kambongo Équateur ekufi boni bandeko bangai ngobila bomi kuna na bandundu pe aye na Kishasa ba pesi siko na lobi eloko nini o bino boko yokoloba ke bosala diplomatie ya modèle nini diplomatie ya kitukani siko to kosela na diplomatie po Kabila ko ya de plus en plus mayele lelo Félix na Équateur eloko libo bilo bitambo bila Félix démissionné les champs la caravane passe à seki binoti habita banyama ona siko to ko ya kopanza bango loko basali plateforme bolandika pe perdre po pe perdre sali plateforme boko ki bolandaka te faut to sala pe makama innovation ya sika ya ngala okumisa papa la ngai nokingila alobi te mamelo ko esalama te bana ba parti politique la bino mutu moko a songer la ba mama te à part docteur na biso et pour moni azoki prix Nobel pour la nini tango côté les kababa maman aluka un frère mututé yemoka ki ko sesa ba maman ba violaki mais nation ezali et rejeté ba maman wana tango côté bomoni azoki prix Nobel bolanda ki attends to le makama transition ela mosengo pour la ni ba voter bango batali bolamu pe amour du patrie o ezala katia deux amour du prochain amour du patrie ngayo soki ba ko bomanga lelo ba ko bomela ngani pour l'amour du prochain alingi ba peuple nga congolais
pour l'amour du patrie na lingi République démocratique du Congo na boyi minéraux ya mboke kele kotonga ba moni Rwanda ba avion ba Rwandais ba ezokota mikolo tout la lobaki yango na laksi bilo piste na laksi bilo ndenge nini basali libongo e bikei ko bimati na maya njili bo verifiaka bo bino bolingi ba ebisaka bilo lolenge nini ba Congolais ba politicien na biso bo ali bato mabe o to sala 3 mois ya nini Martin Fayulu madidi 3 mois ya nini bazali nde ko sala bongo po ba diminuer yo ba baby c'est là lokumu yo sila opanzana au moins lokumu IDPS et silie IDPS ouais IDPS keye baluba la baluba débat la télévision ba komi ko boya ba fingi Félix ba fingi ebele ya baluba balobi mama se ya toyeba kiteke makambo eza boye to finga ki yo pamba ndeko na biso toza ensemble la yo to bundele kolo Félix ateki mboka et bongo Félix on a bilo bana soko pesa le discours Martin Fayulu madu de lobaki oza montagne o chancelier gâté mais ndenge ni na deuxième tour yo chancelier nanya yebisi yo chancelier nanya yebisi yo o chancelier nanya yebisi yo Martin Fayulu madidi eloko nini Moïse Katumbi na ndenge biso to yebele apion Kabila Moïse aza sofa zo Kinshasa zo mbongo na ye Moïse aza camarade ya Félix Moïse makambo ba so na Félix yango te bilo bo okelo lamuka bilo no so la bolingani te bolingani te bemba lobaki alobi ngai na kozala sous na 5 ans ya opposition te qui dit que lobaki ozala pouvoir ya bolingani te po TV za ngonga menanga na lakisa bino 3 mois ya nini boza ko wela bokonzi pola nini na bozu yango te bokonzi ya Kabila na code minier bozo wela nini ebongaki to bunda soki to lingaki mboka la biso ebongaki to bundela loko te to so bundela maponami yo tikala la langage wana lobato kei soki bino boboyi na tiki bino na tambola tanga moko yeso lobani atanga moko na keliboso atanga moko na keliboso atanga moko na keliboso na kozonga na sima te Martin Fayulu zongi na sima po no bebisi caché na yo o bébé yango Félix azalaki na ba plein ya koleka bilo tout bino la muka bosangana ki monsieur Félix aye na kozongisa ba image wana moko mususu to tala ndenge Félix ayaka mukolo ya meeting plein to linga kai to betela kai maboko pa eba ka ozala président mais tangu to ye ko comprendre ke ba lakine yali ebele obilo bato lokota yali falase bolobaka nde yango la marteau bimaki na yo moko Martin okamwa ka popularité oyo komi nango ozaki nango te Martin Fayulu badidi qu'on se le dise pe la motema no place ovandi sikoyo oza na pasi na motema ya komona ete obimi nzamba tio maboko nzambe ya mvuluzi atelemi pona ko soutenir yo mais maintenant au foulé au pied tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné oza muto yebi Bible oyebi Bible okokaki kondima yango te partage ya 3 mois oya bandaza la prison bazo wela nini bazo wela po ba diminuer yo balingi yo te yango moni ba kabalo wana nyoso basali yo za muto asuka yo kalise ba yo pesa boko panzala moi je vous dis la vérité boko panzala parce que lelo toyebi déjà que bino nyoso ta boko te réunion na bino moi si wana États-Unis d'Amérique apesi bino injonction obota mbolango siko bino tu bokita po boya bosana Félix po benga la Kabila boza sir pona ni mindele bakoyeko bala ko utiliser bino Félix oya bomi ba Congolais Félix oya teki mboka Félix oya ndimi tala to kokala makamte mutu musa ebisinga Trump nabi ya Trump ayibi maponami États-Unis evanda Congo evandite mutu la Congo ko yiba maponami te États-Unis evanda ba institution bwe ata ya yibi maponami yo azosala États-Unis zolela te mais biso tozalo na passe to na démocratie te tozuna na indépendance na biso totalité ba pesa biso politique et non économique etikala kune pa ba mindele il faut tout arracher biloko la biso tout ane koma biso siko soki yo koti na moyibi pour la ko trahir peuple congolais ozande ko la biso te combien plus fort bino boko beta discours na bilo cha kombo ya ndeko wana. Non, ça prouve que vous avez une injonction à Bamindele. Or, Mindele pour ça la bango ezali été soulèvement populaire et salaté pour ban crise et côté landa kula bango. Laisse-moi na sabile le komo boy. Kabila asaka na Bamindele. Kabila tant à côté la pouvoir zaï mon amoké, Mindele ba manipuler, ba lebilo ko République démocratique du Congo et Kabila zaki na maîtrise. Siko tangu ye a commis siko azwa pouvoir a commis mayele ba fongole idéologie atali ba minéral ye bien à côté ta au pouvoir ekimie. Kabila otikate. Po Kabila sa ele no ba mindele wala siko ekomi tana ye
Mais tala maela Kabila mona muke azolonga ba Congolais na etumba. Po ba Congolais yebi ke ba Congolais to ba lâche. Ba Congolais yebi ke biso to ka ba nyama to lo ba ka beke to ko kaka kosa eloko moko te. Ndetala Kabila yebi biso atanga biso. Kabila ko beta bato. Mususu bilo boyebi 450. Ba force commune combien? Na fungola bilo likamso sobete. Bato nyoso Kabila zo ya basoda ta baboki bango na foire. Bako benga nga basoda na misusu. Mamo se yako sala ta intervenir ya. Kosani. Ba boaka bango na foire ba sundola bango ba lelo ko liate boko no vérifier la fikini. Ba sundola bango loko ko liate. Ba soda ba vandi bo numéro matriculité et le côté mais bana bato ba kufi boko ka ba message ko yebele mais na sala ta ko yamba te bande na oyamba moko misusu. Martin Fayulu madidi. Tomoni mabe na lisikulu na yo. Obombi ebele ndengo zano yebiango. To boy likambo boka bola biso bokonzi 3 mois 3 mois ba 1 plus 4 ba te awa to kozala élection président de la République abimi a sali gouvernement na. Tout ça sur la tante ke boy la biso na ba groupe skill moko boy. Be bino batanga ka bino, batangi Martin Fayulu, batangi Bemba, batangi be bino bolia ka be mbongo na circulation be ya bino. Muzito azaki premier ministre. De circulation zaka ya bino ka bino na po bosala ba mbongo ya bino ba na bino la poto est-ce que ba congolais ne be chwa ntomo ba betela ka bino maboko na mbongo boni bopesa ka bango. Ba Congolais o ba yakilobi belé bazeli o ba vandi ba tamboli misu ba bisinga to ke ne faire parler du peuple bango na basuki sikola bandako ba vandi basukuti matama na nzala pe ba seki bango kingaka te tondi ba soda boy ba beret rouge ba okanga ba photo ba seki bino ba choli bino non ba ko ba seka biso bon to kingaka ta ko panza kote ba seka biso ba poani yango to lobi ba mama ya Congo 2 lokola bango ba boy parti moko ya opposition ezala Tadei tu es opposant, bah véritable opposant avec idéologie. Tu as parti de valeur. Tu es pour te valoriser ma femme congolaise. Tu es pour te télémer sa maman partout dans le monde. Tu es pour te télémer en opposition tout qui est dans le soulèvement populaire. Tu as la bite de mon côté. Soulèvement populaire dans la République démocratique du Congo qu'il pleuve, qu'il neige. N'a pas possible toi là 2 jours. Le cola, bah toi la mouka ba échoué. Bokano lenge tumbelenge boyebi na obisote pe place to ko bimela boyebi te place to ko sala pe boyebi te mais na lobi le kuku abiso eko kene malembe na elonga lango yango na zali ko senga na partout bisika bilo bozali bato bolinga ke ko na bino bo s'adhérer c'est le temps na 2 bokozala décider parce que ngamo ko sia de la presse na ande moto balati senga sukute moto ko tindi kanga te Mota ko lobate kende te na vandi na ferme conviction ngamoko nde mutu na zuka ba soutien ngamoko nde mutu na bite na tikala ka mopanzi sango te loko ba pesinga makasa ko za mopanzi sango na kende sikola za la autorité morale ya parti na tambola sikola ko na combattante to kende sikola to bunda na lobitumba oh cette fois-ci ba maman cette fois-ci le femme au poste de commandement to bunda kabuya l'homme puissant na komi na suka to bunda mama mboyo bokila lokonde fam pekato to bunda la patron mama Chantal Yao to bunda mama Sylvie Mbenza to bunda mama Mireille Molongani ya papa Godard to bunda mama Sylvie Momba Molonga la Giwanzambe to bunda batari tari to bunda Kikita Japir to bunda mamile ba to bunda partout bozali ba Blandine Petit ba Lorette Kitembo ba Lauriane Kaboko ba maman le femme d'abord vive le maman ba maman congolais partout au bozali biso na bino lobby boyebi bisika tokokuta tokolia ba loso biso tokomela ba poto biso tokozo ba sukali biso tokozo ba savoir biso euti epai ya moto te euti ka nzambe la maona lola akosunga biso pe na président Enoch Ngila maboko pembe balinga te le Congolais batelemi. Merci la bande konyo so bolinga ko de la presse. Merci la bateau déjà bossi bo s'adhérer na 2 UI. Merci na bino nyoso o bozo benga bozo lembate. Bana mvuluzi ingeta tolobi le Congolais debout Congolais Kabila olaka lankema ofakombolo. Soki bozui bato la muka bozui au de la presse. Na yebisa ki bilo c'est de la presse c'est état d'esprit. Et c'est bon monité. CNTV. Bon moni papa inote, li passe au CA de la presse. Nous mourrons, nous vivons. Place nous ce bozali maman Fournier. To bundate maman Séraphine.
lobby bokolanda biso na ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number 1 tout ça na bino. Merci na bana mvuluzi. Merci na bampangi muna ba Congo oboye déjà. Merci pour te tokiti déjà na capitale. Merci bampangi muna. Ah ingeta betuke bala boala. Betuke kwenda. Merci ba oboye déjà. Merci bande kolanga ba oteki déjà mbandaka. Merci na lobby 2II avec le femme au poste de commandement. Boko mona ba maman République démocratique du Congo boni ba ko se déchaîner. Musika la biso satana. Au nom de Jésus-Christ, to pas meli bilo meli moyamabe, to lobi Congo au Congolais. Merci na kabouya l'homme puissant qui na sima caméra l'imbattable et l'incontournable. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique. Merci na sango mokonzi parabe miso bangai. Merci na bilo bata motema likundu bata mitema mabe kasi nzambo c'est de la presse akofuta bino. Emi ne bona ya esombo ete na kankola lo fokuta ko la mbelongo. O solanke melongi. Ouais, on se lanke melongi. Tokota la biso la bilo balamvolozi. Merci. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.